Bande kolanga botu na ngani. Na raté vol. C'est pas ma faute. Na Congo na Kine. Avion sala qui to décoller qui na retard à 1 heure. Et ko sala qui on appelle la raté vol à la Turquie. Siko elo nini o babindeli baza danger wa l'équipe. On a raté vol. C'est pas ma faute aussi. Et puis ça on a déclaré ba pesinga na bon restaurant aussi bon mona et Congo la msoma ouais on a bien na bon restaurant bon mona a pesinga bon na luka restaurant kana kasi aéroport à Analia koto comme ta boye lokola ba turc na ebite ces années Congo ma ouais non, un restaurant, on bon. On a gratuit, on a raté vol. Merci. Bonjour la famille. Maman Bijou nae ko présenter bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre, salon, cuisine. Tozana chambre, salon, cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement la biso eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou lobi bengaye o sala réservation appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon o eza chambre nango. Chambre dango yango yo omoni ba regarde wala to sali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc lit nango ezala ngo lit ya 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur. Chambre na biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Tozala douche na biso douche debout. Boni toilette yangwana, place à brosser yangoyo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine. Tozo ke lesko kuluka. Cuisine nango. Vraiment eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone ya Mama Bijou bato mupesanga confiance. Boya na appartement oyo, appartement numéro 1. Mama Bijou lobi bokozala jamais de si total asko cuisine nango.